Bonjour, bonsoir, Mbote, Losako Nabino, bon night, bon dia, good morning, good afternoon. Nabino nyonso ba internaute nabiso, ba fidèle internaute nabiso oyo bolandaka chaîne Nabino kitoko na kombo ya JM Moso ba télévision et puis na émission Nabino ya bien oyo edifiaka bino et informaka bino sur ba makambo ebele oyo boyebi oyo peut-être ba kosa bino il y a longtemps awa na kati ya émission Nabino kitoko oyo benga bongo na kombo ya Sens Cynique nde bomesani kolanda nde topesi bino mbote sika bozali napesi mbote mingi na architecte suprême napesi mbote mingi na équipe technique nanga mobimba Dimitri na moni kuna ba concert na ba confrère ba Patrick Mufuta ba Pogelite ba Deborah Chama ba Christella Bolanga na pe bino mbote et puis mbote mingi kei epa ya boss na ngai José Merlino Mosoba kuna na Suisse na Fribourg et puis na pesi mbote na famille na mobimba ainsi que na maman na biso na Genève maman Bijou Kinzinga mona bandundu moko ya malamu maman na zopesoka ba bon convalescence donc bikamba mbampo signé la Carmotero Zambrota Constantino dit au Calacasta homme charismatique de l'Afrique centrale 36e chambre de Shaolin l'homme des pendantes que yo ebika confinement. Chers internautes, boyebi, l'émission topesaka vrai, topesaka ba information oza réel, to la kakabino ke toko yamba bongo mutumoko o to annonçaki il y a longtemps, na boyiko dévoiler kombo na siko yo topé personne na ye na réalisation nga kuna ndenge baza na équipe technique nanga nyonso na osenga bazwa invité na ngai comme ça bino nyonso bo esika bozali boye basoki il s'agit de qui pona ba oyo baza na bonne mémoire et puis o baza na bonne mémoire te yemoko ako se présenter. Bonjour. Bonjour. Comment santé boni? Là ça va par la grâce de Dieu de Tolobaka. Ça que yo sambela makasi obligé motonyo so assemblage. Je pense que internaute on déjà tu annoncé qu'il y a longtemps tu annoncé je crois autour après un mois internaute comme mais ezandenge nini et belé pe bazoye bayote pour ba mona okala soko ko se présenter ce qui aux anani comme nangai Riva Lombume Kali Mazi Riva Lombume Kali Mazi. Ma chère internaute, je pense que Boyoki Riva Yeo nayebi ke Boyoka na ma musique ya papa Wemba Bwaka Riva Delo Pipo donc Yeo oyo bana matonge na etant na ena ki ba bengo icône ya matonge ba bengo icône ya matonge ponani ora otuna ngai tuna bango ba moto ba bengi bongo ngai na yoki kaka nde bakobenga ekomoka ebengeli oyo bapesi kombo na basurno bakopesaka bina mboka na biso bapesaka bakombo ebele apena bakombo ebele oyo bapesapesa ngai mais bon kombo nange ezali Riva Lombume Kali Mazi kombo yango mpe ya Riva tozwa yango na bale po kombo ezalaka Jean-Claude na ntango bobuta ye koboya bakomba Jean-Claude tokoma na authenticité Lombume Kali Mazi ngose mais kombo na ngai ezalaka Jean-Claude Lombume baninga totanga baninga na ngai ya kelasi na bomwana na bacollège Albert Ier bebenga ya kombo ya Jean-Claude Lombume authenticité ekoya tokomi Lombume Kali Mazi abeta bale de nazobeta bale mwa bien kotia babi mwa mingi bapeyanga kombo ya Riva ezali joueur italien moko à l'époque dans les années 67-68 ana kozwa kombo comment mpe ekotikala etikali ti ekoti na badocument ti ekoma nango mpe Riva ezala na passeport ezala na nini kombo ekota mpe vanda donc c'est na se présenter ezali Riva Lombume Kali Mazi. J'espère que na répondre la question. Osons répondre déjà. Osons répondre. Toyebi Riva Ndengolobi
c'est ton vrai nom. Par rapport à l'authenticité, banini, au changeaki. Mais, aux hommes de la province. Naza, la province Mibale, Équateur, na Bandundu. Aux natifs, il y a Gombe, il y a. Non. Surtout les natifs, il y a commune mère, il y a Kisasa, na Isoke. Kota plateau, kuna Mbomu, mama nanga botama na Mbomu, tata nanga botama na Isoke, ngana botama pe na Isoke, na commune à Kinshasa. Donc, tout ça, c'est un ban à Kinshasa. Kinshasa, il y a ville, mais Kinshasa, il y a commune. C'est que na ndenge na yo ikona matonge yo muto botami kuno komi ikona matonge nde. Oui, bon, nga botami kala to batalelo te to motamba pemela ba 67 alors voilà que to batakala. Tango matonge zalaka te. Donc ça c'est zala kuna ibandaka kuna. Mais tant comme kola batata amigré na Bandalungwa, na Gombe, et puis kosomba lopangwa na matonge, na tokom na matonge to ibala mike, to kolipe awa na matonge. Donc voilà quoi. Na botami na commune ya Kinshasa, mais na koli na matonge. Ndenge ba cher internaute bazawa na ba Holanda de partout. Riva otangi o Betibale mbala moko totala boye mongali métamorphose wana esalamaki ndenge nini po lelo tobeta lisolo ya riva de lopipo te tobeta lisolo ya mongali donc mongali ndenge nini outi na riva okoma mbama mongali eza kombo ya film na film tosala yo sa référence certainement dans La vie est belle okoma mongali outi na La vie est belle. Et réalisateur à La vie est belle, M. Dieudonné Gangora, que je salue au passage. Ce que tu as film wana Olandiamo Malamu, au moins que ba comédien nyonso na film wana baza na kombo et outi na banzembu, na ba titre banzembu. Wana Mamu, zana na Mvandu, zana Kabibi, wana Nzazi. Et mingi ya ba titre ya ba chanson et azape ya mutu mo mélomane alingi musique trop et alingi pe ko rendre hommage à travers film nae na ba gros titre ya ba nzembo ele kakala et na film wana La vie est belle mongali eza kombo ya titre ya nzembo moko ya Tabule titre pe mokolo nzembo pe za evie nanga Max Mongali akoma nzembo wana aofrango Tabule ayemba yango et apesa yango aronda yango notoriété na yango Mongali oyebi nzembo yango j'espère Mongali voilà na sur internet ba comprendre ouais nzembo akala et ndenge Max Mongali akomaka nzembo na ye na bizaleli ya mobali yango wana na nzembo Dieudonné pe na film na ye a s'inspiré nango mwa moke na rôle oyo ya komaki mpona Mongali ke mutanga aza na bizaleli à peu près ya ndenge eyembama na nzembo. Par conséquent ça allait de soi que na rôle wana apesaki moto titre kombo wana. Bon, maintenant, quant à savoir pourquoi ils allaient Kingai, j'espère que question. Oui, question, sous question. Parce que vous tirez, vendez nous comme Mongali, on les a eu rôle. Tant que ça les films là-bas, on va comme que Luka, acteur, vous avez une image, vous avez casting. C'est la casting que Luka, comédien nini, vous jouer na film ou commis. Mamu, il nani. Nzazi, bato basi bakomamaki déjà avant bazalaki déjà avant par écrit ndenge yo pour préparer émission na yo okomi déjà makambo na yo nyonso tout et après okomi kolanda esalema ndenge yo komi cinéma pesa kaka ndenge moko il n'y a pas d'improvisation ça se prépare tout s'est préparé mais bato yango eya nanu fictif pezele ke uti na mutu na yo uti na imagination na yo sikoyo kozwa caméra otie yango olingi okomisa yango ya solo
komoluka batu oyo bakokomisa ngo ndenge yo olingi ezala na makomi na yo. Du barole wana baza na bacaractéristique na bango: âge, sexe, taille, poids, attitude, démarche. Donc babiloka mike mike bacaractéristique oyo ntango bosala casting bozoluka moto aza kocorrespondre na bacaractéristique ya barole oyo okomi. Et effectivement ntango tozosala casting nga na film wana na production wana nazalaki comédien te, nazali déjà kotravailler na Dieudonné avant que film esalema. Dieudonné nde nani? Mokolo film, le réalisateur Dieudonné Gangoura Moise, que je resalue encore une deuxième fois, à la Belgique. Aïe professeur na INA. Awa na INA na biso awa. Et puis que nous continuons ba cours na INA Belgique, ba cours à cinéma. Donc c'est vraiment un garçon formé na mon salaire. Et tant que awa ça comme un film na ye, aïe na ba producteur, monsieur Benoît Lamy, Mundelo aza producteur ya film. Va décider de faire la film et il y a une équipe technique et il y a une partie équipe technique on a koluka bisika nini ba séquence et kosalema à travers la ville. C'est au sala ipe bala kabibi et salama wapi ndako il fait zalabo et pas comme on a nani maman Ndingari aza kotomboka il faut le pango na ye ezala ba porte belé ya ba locataire. Donc otambola à travers la ville kolukaka ba mapango eza ko correspondre na ndenge scénario ekomamaki na papier. Yana kolobake makambo nyonso te komamala avant et bino après bozoluka eloko nyeko kokama na makambo tokomaki mpona tosala makambo tokomaki. Voilà plus ou moins quoi, s'il faut être court, sinon ton côté qu'on le quand on a même ordre d'idée, Olongwe Kuna Okomi, tu étais l'ami, il y a producteur, il y a film, tu travailles avec lui, il y a réalisateur, il y a film, tu travailles avec lui. Toi qui n'étais pas acteur, hein, na ndenge lobby que babande ko luka ba personnage pour que eloko ezaki imaginaire comme en réalité par quelle magie on se retrouva qui parce que par quelle magie on se retrouva qui comme acteur au moment où vous allez quitter. Très bonne question. Au fait nazali ko na émission ko luka ba décor auto tourner film. Et puis koluka ba comédien oyo ba ko tourner nazali na deux casquettes tozaki belé na plusieurs casquettes. Alors tant que tozo memaka batu to memi ba mongali belé pona ba dza rôle wana nga nazo mema batu bani mso mema batu et souvent réalisateur na producteur bazo senga ngai na donner réplique na batu tozo memaka. Et ce moutaillé, c'est Seka, Tambola, Silika, Salaboé, PC ordre. À cause dans le vide, il ça, à Salanangaï. Bien, on a mettre la situation. Na siliki, mutuwa tulinga silika, na salda geste mobile kamumoro boina siliki saye. Ngana ipi bako filma kaye, poto luka acteur. Okre bako filmer bisomi balé. Quand on sait ici le rôle surtout, souvent, le rôle très coquille, ils ont un rôle il y a Kabibi, un rôle il y a Mongali. À 2 ou 3 jours à tournage, on a une équipe qui a un comédien, on a comme assez coincé, on a eu ça Dieudonné, on a gâté Mongali tous y était, Kabibi tous y était, de l'amener pour Kabibi Bossana. Kabibi Tsozwaka aidé le premier jour. Azali, c'est une fille magnifique, elle correspondre à un rôle tango monaye à superbe. Mais Mongali, producteur Ebsabi, Mongali aussi, qu'on se préoccupait de tout ça. Bon, ils aillent. Oh, il y a Mongali, ils aillent. Donc, quand on a filmé, il y a que parce que
eloko bato ebele babosanaka na cinéma eza direction d'acteur qui compte. Il faut mutu à diriger yo et puis yo zala pe malléable au comprendre makambo ko senga yo sala makambo ko senga yo et bango ba monaki yango peut-être en moi tamba ibsanga be sekisa bango ba ba sala bolo ngada ko sala ndenge ba koloba et bon peut-être avec mutu malléable azo comprendre. C'est peut-être ça et à la fin parce que non rôle wana bosana yo mto sala et c'est comme ça que na se retrouver na rôle ya mongali. Donc tout le backer na film wana aujourd'hui ozalaki vraiment pièce maîtresse. Tu étais à la fois la réalisation, une équipe technique pour choisir des acteurs, également de maison pour correspondre à un scénario, et à la fin malamoko ba repêcher donc ba futa yo na rôle wana kaka ou bien pièce maîtresse, c'est trop dire. Pièce maîtresse, c'est un moteur comme film, c'est-à-dire Dieu donné Gango. Pièce maîtresse, c'est un moteur qui est dans le cinéma, moteur dans final cut. On a décidé tout ça, c'est-à-dire le producteur. Puisque il tient ma coquine, il tient bon, il a décidé. La pièce maîtresse, Bango. Et dans le cas où ndenge kaka olobi nga azalaki na équipe technique, c'est-à-dire na nga moko te tona bato ebele. Même l'équipe technique à recherche à décor, tu as vu l'équipe technique à recherche à casting, à comédien, tu as vu belé. Lui Faudry, Yann Kuk, Jean Bofan, Azaleona Mikili, Aza écrivain Mounene Nambokoyo. Bref, tout ça belé, on était jeunes, hein, on était dynamique, Dieu ne n'est pas à Moninga Nabiso, donc on faisait Makamona avec amour. C'était le premier film congolais. Et Moutao Salango, Moninga Nabiso, grand frère Nabiso, Pazaï Moning Koulout Nabiso Ambola Moko Mibale, Tomisato. Donc, tout ça qui pensa de tout cœur que le projet naïe est réussir, quoi. Bon, maintenant, Nandenge a que pièce maîtresse, il y en a le bélo que Ezali kilo trop, quoi. Bakolo film, Ezali producteur, na réalisateur. Biso toyaka ba accessoire bato basali kelo kango et ezala malonga. Toyoki ndengolobi retraçant vraiment ndengolobi kobanda na ndenge bozalaki de par ton nom, de par la réalisation na ndengozwaki rôle wana ya nani. Question musuba internet babela tunayo choix ya kozwa Papa Wemba comme acteur principal. C'était par rapport à casting, tout est par rapport à connaissance, ou bien l'histoire a été créée par rapport à vie à Papa Wemba. Très très bonne question. Naibisio réalisateur Dieu donné Gango, Moïse, Aikinoa, professeur Naïna, Aïbaï Papa Wemba, Lingay Papa Wemba trop, à comment film naïe en se basant sur Papa Wemba. Il y a un rôle partiaki azaï kosalango se basant sur le titre, il y a un nzembu, il y a un musicien à Bissomi. Mongali, rôle wana asalango par rapport à titre, il y a un nzembu, il y a taboulé. Mamou asalango par rapport à titre, il y a un nzembu, il y a vieux Labisso Franco. Et ainsi de suite. Tant que film naie casting a bon personnage dans la bango Wemba déjà Mundele producteur de na bien na final cut il t'a décidé aka il t'a timbongo producteur a boyaki abino non Wemba mokolo na ndenga na moni personnage on ya court il faisait très jeune les amoutements jeunes azako ko banda avec sa vie na et tout et mutapona maki Nandinga casting, Nandinga koluka rôle, ou à correspondre à un rôle ya court, Isaaki petit makambo. Petit moi Isaaki na viva, kala Isaaki danseur, animateur, tout ma aventure terrible. Mondela Lili abi et Isala petit makambo. Mais il se fait que dans quatre films, il y avait de la musique, il y a Wemba. Na kati, la musique pas Roche, ba Franco, la musique il y a Zaïko Penakanse Zaraki. Donc il fallait qu'on négocie le droit d'utilisation de la musique na bango. Les autres comme ça, le film, mais à l'époque,
beaucoup sola na ye avant d'utiliser le connaît. Donc il faut dire accord na ye pour eloko ya sali ingela na kati ya mosalo ya yo. Donc il fallait voir Papa Wemba pour le droit d'utilisation. Il y a la musique en zénith, la signorina. La signorina, Nzema Wemba qui avant à se pendre na tarotamba. Le côté c'est comment marqué avant. Nzema ni kozala. À part Nzema la vie est belle de Salimaki pendant le tournage. On a déjà su histoire moussous. Donc tant que Papa Wemba na poto na Bruxelles na moment là. Tant Benoît na Dieu donné baki kokutana na Papa Wemba zepe na moninga na camarade na Jean-Pierre Yale et pas Ozali bakokutana na Papa Wemba mundele tanga moni Papa Wemba kutazala ite bazaki na appartement ya copine ya Wemba moko boye ya kala bref kombe koya Sagi Sharufa zaki na appartement Sharufa Papa Wemba a une chambre à Gobi. Papa Wemba a abîmé à travers ses salons, dans la salle de bain. Il était en culotte. Je suis même à la tigo. Abîmé à Zongi. Mundele tanga moni en culotte, torse nu. À quoi il a le physique de l'emploi. Ils ont ça l'âge n'a été. À paraître très très jeune. Ah oui, tu as raison, Tobo Sana Petit Makambo, c'est lui qui doit faire. Puis tu as Basolo Nae, à Moné Lobeli à Wemba, on doit comprendre les Kambo, et puis mon colo, non, 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 il n'y a pas à discuter. Ils ont y tourné film. Tout ça pour te dire que rôle et Valiaga, la seconde qui suit est comme Moutomosus. À partir du moment que nous avons tourné. Voilà. Mongali, non, bengo bongo poto le belende Mongali, au tracé parcours on a vraiment comme il se doit parce qu'on a fait les recherches. Mais qu'à constituer Bissonan, le film a duré combien de temps? Il y a tournage et puis Ebima à Neni. C'est mémoire comment peine à dessous. Film et tournama na 85 86 et Kobima na 87 hein, si je ne me trompe pas je crois ou bien Bimna 86 et tournama à 85 non et tournama à 86 et Bimna 87 parce qu'il y a eu le montage et tout tournage montage etc et temps de tournage, si je ne me trompe pas, il cause 3-4 mois. Intense. Oui, bien sûr. Ça qui dure. Peut-être même légèrement plus. Hein? On a Dieu donné mon temps. Oui, en tout cas moins de 6 mois. Ouais. 4-5 mois. Ouais. Donc, tout le backer, na une année, pour tourner, pour réaliser. Film et après bon montage peut du temps montage peut attendre mon laï montage peut attendre mon laï parce que montage na yango il a 87 et ko lancer yango Mongali on a passé le temps au lobby que tu étais na place ya ko choisir bandako par rapport ya ba rôle ba décor plutôt ba décor mingi bo tournaki bo se bazaki mingi na aspect nini poso totali dernièrement on a passé quelque part là toyoki ndako à la vie est belle entre guillemets on nous a confirmé que c'était la maison de Mvwandu et je sais pas approximativement c'est comment par rapport ya bandako nous aura ba commune nini c'était par rapport ya ba critère nini. Oui, c'est simple. Laisse-moi répondre à la question au départ. Donc, et comment minde basali aspect anda kwango au scénario à film, comme un film, tu donnes tous les éléments. Hein. Après ça, les éléments, ça va une tourner net appartement, le pan, ils aboyé, il y a une porte belée, ils aboyé, ils étaient mon con à katikati. Voilà exemple, par exemple, ndaku ya epai ya mamu, maman dingari.
ndopanga mama ndingari wemba ifa se suicider tango babeba ina mwasi na ye ndaka bibi ifa se suicider abini amati kwa nzeta nitie singa amiboma kikoso moko ifezala wana epai emoro akota donc babiloko ata mike ntango tokoluka ndako ifo tose refere na scénario ke babiloko ekomami wana ezala na lopango wana lopango mo eza na nsima awa na matonge eza textuellement ndenge moko na oyo totournaki na selembao ya mama ya bamandingari mais ezali na baporte ebele ezalaki espace monene ndenge mo kikoso mais ezangaki nzete lopango ya bajoko voilà bato ebele so baliki bamona babia esalama wana no esalama wana te eza elongi moko toponaka mpe yango me nzete eza te epai papa mba odimbika elimine boluka lopango ya boye me eza na nzete te un des amis nga te namonaka yango ami mosusu atambola bakote ola na molipale moko te kuna bakotala ekoki tanto omona parfait yango moto eza kocorrespondre na yana biso na équipe technique bato baza ebele ebele bakofuye yo mo okoka te donc boza ebele bosala barecherche et c'est comme ça ke ndako wana ezwamaki ndako oyo olobi ndako ya la vie est belle la vie ndako ya mvandu eza wana te ndako ya mvandu ezalaki na rigini ezali na rigini oyo babenga ndako ya la vie est belle parce que déjà beaucoup la zoé awa mingi akola awa ngana iba beaucoup awa ezali lopango ya noko na ye papa Henri Chongo et en mémoire ya film La vie est belle en mémoire ya papa Wemba et puis na boulot pe ba petit bosala na pe impact bakopesa na lieu na bango ya wana kombo ya La vie est belle epesamaka wala. Voilà, ce n'est pas que le film a été tourné là. Il faut le balika mundenge zali na matonge décor kaka moko ezaki utiliser matonge mobimba ezali Jakarta. Et pas comme emoro azoteka na butu azoteka kamundeli. Vous se rappelez na film. Ouais, bah on peut barrer bah. Na butu na bela kuru. Voilà. Il y a une semaine à Jakarta. Il y a une semaine à Jakarta, nulle part ailleurs. Donc, bah, bicycle belé, la séquence, c'est seulement dans le quartier. Mongali, tant que tracé parcours, n'a eu que si qu'on na papa et maté. Mais par contre, au lobby, que tu as été ami avec le réalisateur du film. Qu'est-ce qui est fait que au début qu'il y a un film, maintenant Mongali là t'as coupé, hein? Alors là t'as coupé moi pembe boy. Na pantalon mon robot et il a manga to lenga. Non mais ouais, on est va stylisme, le film va te belé, va le stylisme, pour revenir à la question là, papa Wemba. Yosko va là par chevango. Est-ce que vous n'avez pas pris un vrai cousin? Parce que dans le film, on a cousin. Est-ce que vous êtes des vrais cousins? Non, non, tu es cousin, tu es loin de là. Mais non. Tu étais là. Tu es cousin. Mais tu es là et si comme encore. Ah, on a matongue. Dans la bandaï, na pozo, j'avais quoi quel âge? 7, 8, 9 ans. Après, na ya awa, na ibaki banda pozo, kuna na ndenge to beta babali. Naye awa lupango na biso La vie est belle ezalaki pa noko na ye papa Henri Chongo ape epe komona Chongo noko na azalaka ye moto monene camarade ya Lumumba azoya awa na lupango e noko ya papa Wemba mpa azoya wana toyebani na bomwana nde tozokola na quartier kulutu na biso yaya na biso après ekoma babali nde na biso wana mo ak entraîneur ya football. Non. Papa Wemba. Équipe ni. Oh, Véono, je crois. Il y a Véono, tu vois, petit. Après, comment il y a Mebeko, Mebeza. Après Mebeza, comme la Juventus, ou à Vijana. C'est pas parcours qui est entraîneur à football. Oui, entraîneur au monde, comment il y a Watunda. Prof Watunda. Oh, il y a place de rue na maton. Voilà. Papa Mbazaka assistant na ye adjoint na ye
donc tala entraîneur ya monene ndenge wana biso ta toyeba petit aza koentraîne biso tout le monde fait très sérieux très rude comme ça là donc très sérieux na mosala asalaka après koya bane 68 bane ya musique ya nanga azali musicien na Mustang chanteur na Mustang wana musique ayeba jer toyembaka bamusike euta ba États-Unis bajoini alide banini me bamusike ya lingala ya bajeune ekokota na batuzai na bana mwa ya ville biso awa na cité ezalaki te ezalaki koki kosalema edu ampleur abokulu baokota kuna na kati toolande te so na monde yango ya musike ti na lelo ndenge makambo yango ekei tokutana ozokutana biso bamituna sur le coup donc Mango Koto donc c'est que les internautes il faut pas comprendre ça que papa Mba c'était ton entraîneur il y a football et c'est que ton vieux à quartier pays à venir par rapport il y a Lupangu Bozaki ba voisin na oncle nae. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais ce qu'on a une question, relation nini oyo yo otikala na ngona ba acteur oyo otournaka na bango film na ko tangela lokola yo mo ozotanga awa lokola Kabibi bwana relation nini? Oui, très très bonne relation to solana et pratiquement tout le temps na ndenge babiloko basalo ba réseaux sociaux tozaba na internet soka epe kisasa tozalaka naye abengaka ngai donc bibi yeto na Italie sikoyo très bien tozali ba relation ezati ya communication téléphonique eza na baécrit na ba réseaux sociaux bongo mamu bakufa personne bakenda même akende bato ebele bakende na film wana batikala moke presque bango tu bakende vandu pa akenda vandu akenda mama akende mama ndingaki akenda baemoro bakenda pepe kale akende bato ebele bongo mwenze oyo ajwaka nganga wana non mwenze réalisateur oyo pa jwaka nganga pakende bato basila na film même bapolisier oyo ezali nani takomekimi ngai bakamade na ngai bandeko alala kimobange oyo bakangai papa bapesi mbongo tusala badaya ezali Shabana Inga ebele bakende pepo azali ye na soane pepo ezali oyo alandaka papa wemba na tosalaki tournage wana na lolo la crevette aina mvandu aye alandi akende kokanga ye na elamba balandi ye na chauffeur ya mvandu anga pumbwa mire boye bakangi ye batikali na veste na ye na maboko ya kimi bato wana mibale bazali Pepo aza producteur lelo producteur monene na États-Unis Pepo Mazingi toza na Alamba c'était le grand frère ya colonel Alamba oyo azalaka bakangaki na makala ya na ye a pasteur et lelo avanda depuis makambo eyaki awa na frère na ye vi na ye mpe batiaki yango mwa moke en danger azaka oblige akima à Londres sikoyo a pasteur azali pe pasteur akoma pasteur pe akontinue mosala ya pasteur na Londres na film wana masumu azali masumu de brende masumu en tout cas on côté ngozali sumu omoni voilà neti ndingo tangi wana na si ata président ya association ya acteur ya ni cinéma ya nindo le président mbote siko zali mais elo muso eza batu batuninga na babina tuna koyoka bakombo tangi apparemment zaki no na poto avec ton ami le réalisateur ton grand frère Adaki pe mutakuna boye bo tourner ou aider film eleki est-ce que retomber à bien Zalaki par rapport à film bon entre parenthèses tu as ça
Et pour tout on a kotanga totangi mais tozonga Kisasa. Bon, maintenant tu vas retomber à film. Oui, va retomber à film, va retomber zébélé. Déjà retomber majeur na koyi koloba ezali na twa mosala. Mosala liboso na sali à partir du film, après film. Film est en 87, en 88, nous avons na agence moko ya communication, l'Intas Paris, qui était une des plus grandes agences de communication à Kisasa. Bazwangai pour bamonanga na film wana et bakende ba piège ko salema après ba on a ko sala agence ngai moko pe ekotikala isali ba misali belé nyoso tout tremplin na yango to ko koloba kezali film wana. Wana déjà na koloba tali loko film wana melinga sur sala yango te na exacte na direction mosusu. N'est-ce pas? Ba sol ka retomber na ndenge ba question ba tebele ba tuna yango genre ba retomber matériel. Tu besoin soma dans le pango nini to soma ni to gagner combien vous toucher nini. Bon. Na répondaka calmement que mbongo ba futa biso na tango wana ekokaki na mosalo to salaki. D'autant plus que ngai ba futa nga deux côtés, du côté ya comédien, du côté pe ya équipe technique. Donc mbongo est suffisant. Là quand on te rolo baté ba futa biso mabe ba futa biso moké. Mais retomber sur les gens n'ont pas et l'autre tout ça mais ça dit beaucoup plus ce que le film nous a apporté. Et souvent je le dis et je le répète tout le temps, ils ont notoriété. Apporte belé le refungama à partir du film. Ils ont côté refungama à partir du film. Et il y a un film et memelingai na kibo moto nangai. Sikoyo naloba ndengo lobi wana lelo totala est-ce que ndengo tala la TV au monaka pe que ezalaka na biso actuellement est-ce que toza to réaliser rapé ba film ndenge bino bo salaki soki peza na acteur moko monaka akendaka mwa muke soki bachaki na casting atango wana akokai ko jouer rôle oyo zalango okoloba. Oui, acteur tout akokai ko jouer rôle. Il y en a une direction d'acteur. Moto a dirigé des motos au salle que acteur a joué ndenge sengeleki. Ils a eu monté la magie na yo le lingala ko jouer en bonana. Et le gars balité entraîneur là. Mais si soza côté yo tala za côté pesa eza bongo. Donc réalisateur ou le directeur d'acteur a une image globale il y a situation et azo jouissé par rapport ya baninga mususu po ezala coordonné à côté comme électron liberté au sala ndenge yo lingi parce que correspond à la séquence ko y après le ba mo na séquence za mutumo lo kwa mutalibo mo parce que yo c'est peut jouer le rôle na yo na marque wana mais séquence mususu ko ya isa suite ya ou bien oye sima oyo tourner sikoyo ya suite ya oyo ba retourner lobby. Il y a cinéma, c'était de tourner les lots, le montage et que l'année tout l'année, non. Vous tournez, le montage et que ça les mains. Là, c'est exemplement simple. Talande tolbi papa mbami dembiki na lopango wana. Et tant que tu tourner dans lopango wana, il y a Selembao. Jour quand tu tournes qui maman, maman dit ngazo matalo ya ndako. Na moi. Na pourquoi il wana au tourner azokota na kikoso papa mba dembiki abimi ça s'est fait le même jour tournage mais le montage à film et ça l'a mis longtemps après tant aux hôtels pourtant va tourner à Moyi azana lamba mususu na pourquoi ne lamba mususu tu vois pourquoi ça l'a mis bongo et ça parce que tant beaucoup tourner il faut bon respecter timing et puis bon respecter décor, t'as entendu décor pendant une semaine, baboulon a biso tout autour de ça là, il fait si là, pour cette longueur, libé là. Ils atterrent tout ça, c'est autre zone, sous poto kende poto te. Et là, tout ça là, to silisi yango si matoke na zekabar, to silisi c'est comme ça zekabar, toke na rigini, to silisi c'est comme ça, tu vois. D'où jeune comédien. Ils sont liés par rapport à Makamu Monsieur Koya Sima. Pourquoi se permettre de jouer marque Oyo,
pour éviter le montage au y a moment nini. Et on a besoin de directeur d'acteur. À cause de qui ça yo no kenda nango boye za une émotion boye kende boye et yo sala likambo ba ko lobela yo. L'acteur ba na bango ebele. Lokola. Oh bazalia ba ko ko tourner hein. Lokola nani oyo. No tanga kombote bazé bele. No bazé bele 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 so d'abord tanga petit nango na linga mingi. A sepelate babisusu ebele baotika baosepelate so natangi bango te bango nyonso badanse donc balanda baoka idéologie no yanga te ya bango bapeti na ngai baosala ndenge na bango sikoyo nangi natuno question mo question wana ezali quels sont tes projets d'avenir? Projet quand on est artiste basé belé projet PZ bebo quand on projet trop et en espérant cette du financement dès que se réaliser maintenant projet belé kaka cinéma beaucoup plus projet culturel on a zakondana aussi en ce moment c'est il faut dévoiler j'espère que au Salema ils ont une sa jonction il y a africain biso awa na les afro-descendants. Dans un projet mon commun, j'espère que tu as l'élément na Bofan, Jean Anakati, na Nono. Et ça, Nono m't'a dit na idée wana. Na yavana na Uruguay, Montevideo. Et qu'on a na Uruguay, tu as une communauté noire. Bami Lobaka, baza d'origine congolaise. Et congolaise en pays à Congo, Équateur, non, il y a bas Congo, Oyo, Bango Kuna. Et mot mususu, phrase mususu, vocabulaire mususu, kuna ba parler na Bango, et ça originaire d'ici. Donc baza bâtiment se réclamaka descendant du Congo, du royaume Congo. Bazali pe na Cuba. Bazali pe na Brésil. Le projet Toli Moussala, il y a une jonction triangulaire wana, il y a Cuba, Uruguay, Brésil, biso awa, bato pe bauti na biso na Congo, na Angola, pe na Brazza. Il y a mon nene. Maintenant au Nasir Tokomoko Manasuka. Oyo eza émission Sens Unique et les kakabongo na JM Mosoba télévision nayebi to koloba nini dédicace no eza nini pour l'émission oyo. Ben écoutez bokende liboso botemisa culture mboka na biso bolakisa culture mboka na biso partout et puis ça très bien voilà comme on a le projet na zana yango na dembela pera ta boyate boya bota luka koyeba ba afro-descendant batukuna na Cuba ebi momo ba ebisinga kalunga euti kuna na Uruguay ba utiliza ngo ba Uruguay ba obenga batuninga na shebino kalunga ngolo baninga na ibakite batuna ba vie miso ba Congo ba eko ebisanga e moto yo akoki oya longa zana makoki kalunga eloko nzambe ana nyoso. Donc, euti awa et keikuna et zongeli biso awa. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça la culture. Bino bona domaine ya culture, bona domaine ya image, et ça magnifique. Koluka yango ko ça ba documentaire, ko ça ba élément moboé o ekoki ko ba film ya ka ba fiction te hein. Ya ka ba la vie est belle te, ba film pe fait éducative, surtout ba documentaire. Ah oui. Est-ce que la copie dédicace moi aux arts autorisés. Dieudonné Amadi. Bravo. Motoka Dieudonné Amadi Oyebi Malamu. Aza moto au Congo, il faut étemisa. Un jeune réalisateur congolais nominé peut-être pas, mais Bazui film naye na festival ya Cannes. C'est le seul film congolais où les Cannes festival ya Cannes. Ils ont filmé, il y a Dieudonné Amadi. Film documentaire.
titre nango je crois c'est sur la route des milliards. Film moi salama sur guerre et salama na Kisangani au Rwandais na ba Ougandais babundaki na Kisangani babetani masasi bato babukani makolo ba Congolais belé bakufa. Et il y a des films morts sur cela pour na mokili eyeba makambo eleka awa et côté de quelle manière peut bakoyi ko futa bato wana. Dieu donné, on est ensemble. Et ça, mon garçon fantastique, parce que azote a énergie na musala azako sala et ministère na biso la culture, gouvernement ezako lobaka eloko morote. Alors que batoroti a besoin poids bango voilà. Quand on a même ordre d'idée, au quoi il ça ba autorité au ba géraka. Hein, bah gérer la culture et art nini face à la réalité. Bon, quelque part, on comprenait Bango. Quelque part, on comprenait Bango en ce sens que la priorité où ils ont en boka culture penza nandenge batali laka ils ont penza priorité. C'est totali santé ya batu, totali mabumu ya batu. Totali éducation, il y a bana instruction. La priorité yango moi ndambo ambongo tozana yango, il faut babwaka yango na bisika wana ke bakenda otiaka yango na culture. Bazo kanisa yango baza ba dirigeant dengo lobby. Est-ce que isengeli za la bongo mais je crois que yango ba ko luka ko sala. Mende pesa pasi, c'est te dire que ba bendi 500 millions, 50 millions na mutumo boye. Tout le petit mot à se retrouver quelque part. Voilà quand on a que ça passe. 57 millions de gazés. Et tout le monde a des réseaux sociaux, aux olatissa, aux bébés, aux simbissa, aux mouké. Et ça m'a sonné, ça m'a passé par rapport à la réalité. On doit vivre dans le monde moussous quoi. Nga vivre na cité dans mon abatu na tande ba vivre ils ont normalité bino bato bo sengeli bo konza biso botika biso na situation. Merci Mongali Rivadelo Pipo na disponibilité na yo na éviter ceux qui aux en 2-3 personnes qu'on peut s'emboter talara wana baka 3 quand na lobby anagwa ezaka estimation. D'accord Georges Ngalula. Prends soin de toi, cher ami. Voilà, Motema, Georges, Moussoussou, Jules Massoa, Batonangami Balou, Babiki Nangai, Jules Massoa, Georges Ngalula. Et enfin, Moto Apesangel Lengi dans Mokili. Il passe à Nangai, Jean Goubal, et pas Ozali, Yangoy. Pour batune ngape batune ngai baba abamona ndé morphologiquement on dirait bozaka bande comme toya olobela ngo te toya olobela po yo zingande ko papa bo zingande ko to omoni émission oyo bit nango ezali to longola ba préjugé omoni ba illusion bato bazaka nango eloko eza bongo te mais azoloba ke eza bongo au moment où ce n'est pas la vérité ozomona donc net une émission lelo bato ba comprendre que non yona papa wemba ezaki nango par rapport coach na yo vient dans ya quartier bongo nde makambo elekaki donc esali star na yo oza idole na yo ta va idole na yo nde yango biso chaîne JM Osoba télévision to lobby na yo merci na disponibilité na yo ndengo disponibilizaki yango poto ya ndenge to komi lelo mais basengenga balobi osenga na ba internaute wana ba Hollanda oza dédicace MC to bando chango avant émission eleka par rapport ya chaîne na biso parce que bikaka biso pe to bandika loko abino to koye biso déjà que na projet wana o ndengo fungole biso porte rosale. Au moment où tu as besoin de nous pour couvrir, on est là. Les numéros sont là, tu peux aider, tu peux travailler vraiment pour que tout le monde arrive. Mais ça la dédicace spéciale pour l'internaute pour l'émission. Pour l'émission, bénédiction, livre d'or, non?
Mosoba TV, hein? JM Mosoba TV. JM Mosoba TV, par-ci, par-là, l'internaute. Attends, d'ailleurs, internaute, bino kuna la mikili, voilà, bino ba wifi, ba biloko gratuit, et bien, des heures et des heures. C'est beau tamboli, mo beti, www.jm Mosoba TV. www.jm Mosoba TV. Beta yango tala, se bakotelo kasika, tezaka kaloko ya liboso. Omona biloko ya sika ebele ya mike e kota. Ngape no kota plana ngakuna za calme. Merci beaucoup pour le temps, vraiment merci. Tu es toujours la bienvenue. Hein? Donc, à ta bisoto bengiote, sur Monique, il y a l'information. Au bengi bisoto koya. Merci d'inviter Nabiso, merci nos chers internautes de partout, Nazomona na Dubaï, Jean-Pierre Mungwe, JM Agencive, Bango Kuna Bada, vraiment agence moko ya fret maritime, Oyo et Tretaka Bankabunio, ce tali marambo, il y a fret maritime. Cependant, on a besoin d'un visa à Dubaï, tu peux seulement appeler au Rosoyango. Toujours à la bino, abonner na biso, s'abonner massivement. Et puis merci na bao ba comme la rabiso, ba sala rabiso ba remarque. En tout cas merci na bino, bo panza yango et pas ya batebele. Et puis merci nanga mingezo kende na Suisse kuna na Fribourg kuna nazo pesa la selle député national oyo azakuna bongo na kombo ya Immaculée mutazo tombo la bendele ya RDC kuna na pie mbote na pesi Jason mbote na pesi bongo ndoi ya mama Jackie na pesi mbote mamu Joseline Mosoba na pie mbote na pesi mbote mingi na vie na nga wazo simba nga penza mikolo vie na nga savane les DT ya Télé 50 na pesi mbote na mama dada famille mobima na pesi mbote bongo yo beteka 3 yo 50 quand tu l'as oyebi champi non si champi oyo mwana docteur alors ben na pesi ba mbote vi champi salut Mikiki ya na États-Unis fetina mo États-Unis Igo Mikiki Kovonzamba na jogo mogo fetina mo beta bale kitoko dalinga kuta beta na poto me azo beba nega na kin Izimbo jogo et aussi mba fetina et aussi mba. Donc, Toshite na émission na biso vraiment boyo qui vient rivaler le people mongali à l'eli pena le binga na leke na mabanga mais yo ebi biso to liaka donc merci beaucoup na bino nyonso na pesi vraiment merci na Naomi Pemba na Grèce et sikozali na héritier Lelo Motomoko bien na Cape Town na Piombote na pesi mbote na famille na nga mobimba famille Mokendi Trimen Mipi et Sekozambote, Davina Kukumbote, ainsi que na bao nyoso ba lingaka émission oyo abonnez-vous massivement. Boye ba ke rubrique à sike koti. On a le baki to bano la promotion ya ba inventaire noir. Bato ba inventant lelo to mona et belé. Pour votre information, lelo na ngina pe sabino idée ya inventaire moko. Topé ya invention moko ou peut-être boye baraté qui sera créé par un noir. Léo Nam Sabino. La lampe électrique a été créée par un noir afro-américain. Oyo et Zala qui crée bongo les 13 9e mois 1881 par Lewis Mta créé Kango. Lewis a né bongo na 1848 et puis a Koufaki bongo na le 11 décembre 1928. Akufaki bongo na âge à 80 ans. Donc bo yeba keto bandako valoriser aweze misomo to ya kapoto informer bino bozo culture générale. Donc bo yeba ke mutu a créé lampe électrique aza noir aza afro-américain kombo na ye ezali bongo Lewis Howard nde na yebisi bino na lingi bino mingi. Abonnez-vous massivement o ezala ki bongo ngai Signora Carmote Rosambrota Constantino di au Kalakasta au Makarzimata de l'Afrique centrale 36e chambre de Shaolin mbote mingi na José Merlino Mosoba et puis na Yemoko
Choudel Kankolongo Mukendi. Et pas na ici, Maman Bijou Kinzinga. C'était moi, l'homme des Panzan Teke. À la prochaine tour, Maman Boka pour te parler sur 40e anniversaire, il y a groupe Salongo. Et puis, Tokolobela Islam sur le plan spirituel. Tokoyamba Moutouasala, robot intelligent. À la prochaine avec l'équipe technique Napandin Teke.